Et yeah! ONG Vida est lancé Bongo, opération Sunga orphelin na $1. Na $1 na yo, tu peux sauver une vie. Même après la mort, même après le retour à Christ, il y a misana biso et témoigner biso liboso na nzambe. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Na $1 seulement, et que permettre ONG Vida Bakende à collecter en Bakende, couper ça ba orphelin na opération menée le 24 décembre il y a année Oyo. Celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel. Toi on a pour ça tout c'est ça bon $1 à pam et qu'on fout la orphelin mon classe. Topé ça $1 ya pamba pour la bonne année orphelin azanga losote sosote fufu ya koliate. Ya ndena olo babwe. Benga na numéro wana opesa $1 no ndenga na zo pesa tout à l'heure. Soki ozalaka motema malamu ya kusunga, tala canal malamu ya kotina mbongo na yo. Tole bongo na M-Pesa, e-Bank, Airtel Money. Bana nyonso ya Canada to États-Unis, bokotina